Shalom, shalom, Kazambe. Shalom, 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 shalom. Shalom, ba ndebonyo sobolo landa biso na tranche na biso ya émission na site na biso tolobi Sentinelle TV1 to pe na YouTube. Vraiment tika ete kimia bokonzi ebi la bino obisika nyonso bozwami na présentation boza na mama Bena obolanda mama de temps en temps et tozana les messagers proverbe 30. Proverbe so obo pesa pe na ba olanda biso to malamu. Nzambe apambola moko na moko, Nzambe vraiment amona ba olanda biso po tolekisa moko. Ok. Pour excuser biso na tournage nde tozosala nyonso kaka mpona kosunga peuple de Dieu. Alors bandeko tokoperde so temps na biso te elongo na mutu na Nzambe nalobaka de temps en temps na site na biso toyaka na baémission culturelle, éducative, religieuse et puis politique. Lelo toza na enseignement oyo toye nango mpa na bino et na kati ya site na biso chaque vendredi tozalaka na jeûne et prière mpona bandeko nyonso bolandaka biso soki ozala na kolemba to olingaka prière mingi kota na site na biso chaque vendredi okobanda kolanda biso na prière okokota kote bavideo Nzambe akolingana mpo bakopambola epuis na baenseignement ndenge moko soki oyebi ndenge na kokota te benga biso tokooriente yo ndenge nini okoki kozwa bavideo nyonso oyo ekoki koedifie yo. Alors na ngongo lisusu tolingi tomeka mpe kokota na bozindo na baquestion oyo bandeko ebele boza kobenga boza kotuna na kati na baémission nde toza korépondre bino. Alors le messager tozwi mo baquestion ebele oyo bandeko baza kobenga bandeko mosusu balobi lelo batémoignage ebimi ebele mpe bakomi kobenga yo partout eza nini eza na émotion te parce que bapele ezouta partout bapele ya kofinga bapele ya bato bazobongwama baza kosala confession bapele ndenge na ndenge. Alors nyonso tu wana ozomona yango émotion te ozobanga mpe te na nyonso eza koleka. Bon, napesi Nzambe merci. Soki otangi na Romain 8 banda na 18 ti na 26 omona na baaktualité nyonso ezoleka. Nzambe alobi ete awa auti koloba na Romain 8 alobi ke Romain 8 banda na 18 ti na 25 réponse na ngai eza wana alobi j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui serait révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Création, et c'est le nom de création, et c'est la révélation, il y a Nzambe. Oyo ba serviteur ne ba omemango à travers la révélation, à travers la nuit. Alors, Oyo salami lelo, ministère et sali éclat, bato bazo benga monde entier, bazo se confier na nga, ezali partage en Nzambe, Nzambe mutanga ki ndeko wana pour confirmer musala na ye. Bato mosusu bazala bénéficiaire omoni mama Bena na remarqué que bato baakoma na posa ya Nzambe bato vraimen baa na posa ya Nzambe bato bazoluka Nzambe mais likambo ezosalama lelo ezali oyo 1 Timothée 4:1 elobi ke bato bakoluka na ntango mosusu bato baza na posa ya Nzambe baoza na posa ya liloba baoza na mokusa ya liloba me bakopona basakoli oyo baoya koteya bango makambo bango balingi or bato wana bazwa koteya makambo oyo ya kozoba ezanga ntina ezokobengisa bato yango Nzambe atindi bamessager lokola biso tozala nga nazanga moko te na banda makambo oyo lelo ça fait plus de 6 ans na banda kodénonce mais tokomi na ngonga oyo Nzambe azokende kofuta na koconfirme message oyo toyaki. Voilà. Ok, donc baaktualité ezoleka partout donc bato ekomita ya Nzambe mpo Nzambe azongisa peuple na ye na nzela. Alors motuna mosusu na bokotuna o les messagers ndenge mokili endimi message na yo parce que eza message Nzambe apesi yo po ezalaka difficile tomona la fois passée na émission tosalaki opesaki différence eza na bato mosusu Nzambe abenga bango mutu na mutu aza na message na ye na baministère bapasteur baévangéliste mutu na mutu badocteur mutu na mutu aza na message na ye ndenge Nzambe apesi mpo apesa peuple na ye mais lelo tozomona mpe yo Nzambe apesi yo message mokili endimi yango bato mpe bandimi yango bato mpe lelo baza korecevoir message na yo ozobanga te ke lelo na message wana ndenge lelo bato bandimi lobi kuna obandaki malamu oye kochange bavision okomi kochange idéologie mpo toomona lelo mpe ebele mpe bayaki na bosolo lelo oyo baza kolala
babiloko wana pe eza ko enseigner biso na côté na on a évité so boye ça peut pénétrer po ememaka ba orgueil ememaka lolendo ememaka lokumu babiloko wana bon makambo nyonso to olobi eza nango ya solo orgueil eyali na motu azwa formation te orgueil ezali na motu aza na molimo ya nzambe te mais faute mingi ya monene napesaka na bandimi moni banda makambo oyo message nange eza confirmé motu tu akomi koluka kobengana motu tu akomi koluka nabondela mpo na ye motu tu tane sikoyo kaka sikoyo bato ya belgique bazobenga eza moni ya belgique belgium bazobenga donc tous les 5 minutes bato bazobenga te tokoyamba te torespecte bato baolanda donc motu tu akomi kobenga motu tu akomi kose confie mais eza na bato bazobondela mpo na biso te basali na nzambe mingi bazopengwa ezali mpo bino baintercesseur baza te mpe bamisusu mpe lisusu sango malamu ezali mouvement ya révélation sango malamu eza mouvement ya révolution mpe donc mokristo un chrétien aza révolutionnaire jésus aya ye moko asala révolution abundisa système tu ya baromain évangile eza makambo bayuma te lelo oyo bato babebisi évangile eza bayuma bato bakuta village balingana basi te balata te bazwa mbongo te tu etu lere akoya amoni mwasi olia yebisa eke nalingi yo azokosake no yaka oza na bademo na salo de défense na salo boye mais biso toleki na makambo ebele touti na mokili tozalaki bakopera tosimba bambongo tosala nyonso makambo basi tu etu eza na eloko ekopengwisa biso te mais toza kaka na posa ya priere mpe mosali na nzambe solo aza motu alingaka intercession mosali na nzambe solo alingaka mbongo te yango moni ngai meme na église nakimaka mbongo mbongo eza important mais il faut badiakre basimba yo mosali na nzambe solo olingi mbongo mingi balobi malheur bamakambo tutu oza nango na mokili eyite pa mbongo voilà le problème. Ok, c'est ça le problème. Mais le messager, biso toza pembeni na yo na entourage na yo tozomona na bapede wana eza na bana basi mosusu oyo bazezabele oyo tozoluka ke vraiment bakende na mboka basikola mboka bato bazoboma mboka bazokosala mabe bakende na mission mpo tosikola mboka na biso bazomona bango te mais bazezabele wana bazomona soki amoni mosali na nzambe moko atombwami oyo nzambe baza koutilize bakomi kotinda ye na mission na bapoison na baséduction babiloko wana tozomona yango biso toya pembeni tomoni eteko moko ya mwasi abengaki o messager nalingi naya nayebi mboka wana te ceci cela bozosante elobeli na ye aza moto oyo aza envoyé oyo tia bazoluka koyeba kotinda mais nzambe ana mposa na bango baokutana donc babiloko na bango wana bamisusu oyo akoti na nini atie foto ya mwana mondele atie foto ya mwasi aboye biso toza bato tovanda avant toya na le seigneur tovanda na king Kester Meneya batiti le valois tosala makambo ya minene na mokili bapapa oyo babiloko wana totimba badidikino wana do toyeba yuma te toye l'évangile te mwana mwasi moko boye nini moko boye apengwisanga non donc soki aya kokutana na ye bameka na bango problème te bakokutana ok bakokutana kolo bilanga yesu ok maintenant toza na question mosusu bandeko ebele batunaki mpo baza na mwa confusion balobi na bamessage nango bazolanda ndenge ozokoteya ozolobela mingi le sang de Jésus et puis ozolobela mingi makila na yesu ozolobela makila na yesu epo ozolobela baptême tandis que bato mosusu batelemelaka baptême bazolobela makila na yesu te balingi osunga bango koeklesi bango sur l'importance ya le sang de Jésus na baptême en fait esenge na bino oyeba ke makila ma yesu eza mbongo oyo esombi biso na masumu Esaïe azoexplike yango soki otangi Esaïe 52 Esaïe 53 mobimba azoexplike makambo wana nyonso tu c'est-à-dire makila ma yesu nde akosomba biso yango moni na ntango ya yesu ntango bazokende kocrucifie yesu batuni bango na Pilate na Jésus bolingi bango balobi tolingi Jésus tosala nini makila na ye etanga likolo ya motu na biso na bana biso mpo bayebaki ke makila ya Barabasi eza koka makila ya libata esalaka bude te to baponi makila ya Jésus yango nde eyaki kosomba biso makila ya agneau l'agneau qui sauve le monde eza makila ya Yesu alors so moto apekisi yo makila ya Yesu so moto apekisi yo epuis moto akokoma mwana na nzambe na nzela na bateme moto akokoma mwana na nzambe soki ayambi Jésus Christ comme Seigneur sauveur bandimisi ye na mai oyo ezokula eloki kula nde ayambi Jésus akoti na bonzambe soki moto azopekisi yo bateme apekisi yo makila ma Yesu ou aza na erreur ou aza na kati ya perdiction donc kabona na moto ande mwana ok donc deuxième question mosusu les messagers tozomona bato ebele baza kokende baeglise baza koteyama me bazobongwama te tozomona yango awa bato bazokende bazozonga kaka lememe na bala yesu
na sima Congo yeso koyoka ape azobondela likolo na se on dirait ekita mais ongwama ezati. C'est simple. Bato bazo bongwama te pona nini, bato bazo bongwama te parce que tous en attendant la suite, tous en déjà attendant une iniquité. Diable a sa côté l'église. Alors l'iniquité on a azoya na ba pasteur apostate. Azoya na abandon de la foi. Ba pasteur apostate on a bazoya côté ya bato biloko, bazoya côté ya bato bénédiction, bazoya sa bato Jésus te. Omoni Yesu na kati ya Bible kotanga place mo Yesu apeta bato film. Apeta bato film kwa ni. Po bato wana ba ye l'église et sika grâce ba komi koteka ba don. Azoteka prière, azoteka prophétie, azoteka na bato belé bazobenga soki babengi na bondeli mpona bango bazokamwa esili nga na lobi esili on dirait bazolinga bazokamwa ndenge nga nazosenga mbongo te ozomona parce que bato esi bameseni si bakosenga mbongo soki okeye esika motu abondeli mpona yo alinga sala délivrance asengi mbongo azali kosala système ya bafarisien ya koteka onction c'est-à-dire aza satanique donc aza sataniste il faut kobima na bamili ya ndenge. Ok. Message mosusu abokota na profondeur eza bandeko mosusu mpe po batunaki toyebi ke ozali moko oza na kati ya emeneya oyo lelo atika biso mpe atika mpe mouvement groupe oyo baza lelo kocontinue nango eza mosusu abengaki messager me toyoki yo nde olingi koproduire bandeko batikali na groupe ya emeneya tututu alors eza question ya ndeko wana mpe atunaki soki okoki kosunga ye po olobaki na le passé na yo ozalaki mpe producteur obandaki kosunga koproduit kobimisa baorchestre bamusicien mosusu te bon ngai nazosala production ya musique religieuse pour le moment nazwaki appel ya apôtre Lioko na France apesi na album ne ya sika parce que album ne wana mosusu babundisaki ye alors je crois que tant que neveu ya King Kester famille tosololaki na oncle Zako Mubianga na Canada tosololaki na ye soki peut-être bakopesa ngai bachanson religieuse wana peut-être tokotala na famille ndenge nini tokosolola po tosala bachanson religieuse mais oyo mosusu ya 16 ya mokili nakotia solo nanga kuna te mpona sinatika makambo wana mais soki nakoki koaide soki tosololi na famille kozala peut-être ya chanson religieuse mais pour le moment nazosala kaka ya apôtre Lio. ndeko wana ezaka balesondi eza bamosuku bazoakize nga babi ayokaka kaka musike ya Kester na voiture ok nasalaka su biloko wana te donc ezaka baakisation bato oyo bazangi likambo ya kosala ya kosala tala neti lelo kaka lelo nazwi plus de banini batek banini baemail yango tanga combien 619 email yango omo 619 email donc 619 email oyo bato bakomeli nga bon lobi déjà ezalaki 1000 oyo nana sisi korépondre te parce que mosali na nzambe faut soki temps ya korépondre bato oyo bazosekrifie donc lobi déjà nazwaki temps korépondre bamisusu me bamisusu mpe bakomi soki na répondre c'est-à-dire bato vraiment baza impacté baa na posa liloba mais problème eyali ke bakutani na bafaux prophète bakutani na bafaux pasteur yango ezosala biloko ya ndenge wana. Ok, question mosusu ezali bandeko mosusu neti nautaki kokuta kozala ndeko na bengi abi o messager atindi message na komi tokomi kobanga yo kosola na yo po yo komi kokaba bato na satana yango tokomi kobanga yo nayebi te na place wana po omoni basali na nzambe ebele batia babarrière avant okutana na ye il faut okota na message na messagerie il faut okende boye il faut tika mais yo balobi bazozwa o facile ndeko wana mpe mosusu abengaki abi papa nazobanga ntango mosusu yo oya kobwaka biso na satana eza nini soko okope kosunga bandeko wana na non mosali na nzambe akomaka na pouvoir parce que Jésus apesi biso pouvoir po eza bato mosusu bazotunanga yo ozozwa pouvoir wapi ya kobenga na bato bia kokaba bato na satana zela natangela bino na verset moko ezali awa nini ezali na 1 Timothée 5 22 1 Timothée 5 22 ezoloba 1 Timothée 5 22 1 Timothée 5, 22, vous avez souligné. 1 Timothée 5, 20. Ceux qui pêchent, réponds-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Donc, pour gagner la batte, pour capable de Satan, ça peut ce pouvoir. Et puis, alors bien,
n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pire. C'est-à-dire que Nzambe mutu apesi biso pouvoir ya kokangela bato ya kokaba bato na satana mais bakabaka nai na satana bakabaka mutu oyo azo kopéché contre le Saint-Esprit. Soko moni mwana mwasi neti oyo nakabaki na satana ya Congo Mikili parce que za Congo Mikili ezali site oyo ezali site ezotia bato l'esprit égarément l'esprit ya badémon l'esprit ya impudicité parce que bazolekisa mwana mwasi wana ateyaka buzoba akabola bana achichi bana na biso mabe. Alors mwana mwasi wana a se permettre accueillir na télévision na yebi ete to mona te na sarape na makambo te a inventer makambo po na kasi na yaka nsaka zo emilenga asala ki erreur parce que d'habitude na musane ko finga ba alors ayaki ko finga moto ba finga te yango na kabaki na satana anyonga ye mais bato nyonso na koka ba na satana te za bato supe ba finga yenga bana basi musupe bazala na ba finga yenga mais comme na mona ke bana ngo koluka publicité bazoluka ba view batwala na kipe bango te puisque mukolo ba comprendre ba oseka na ba bika ke to sala ki erreur mais ye lokola kosela ki na makambo ngo na kabie na satana na sawa na te pona okaba na satana non nzamba pesi biso pouvoir ya kotemela ba démon pouvoir ya ko changer ba makambo mais pouvoir ya kokaba na satana ba oyo bazo péché contre le nzamba zo livrer ba nzamba livrer ba ndo. OK, voilà maintenant to aller na que lo elobeli po o meka pe ko lobela pe pédetier message ni tem ni o yeli bango et puis na suka na ko meka pe na tuna mwa mutuna mukie o lelo tozo mona yo na internet ba yebi yo na internet mais ba oyo ba yebi yo de le départ musala oyo mission o nzamba pesi yo to bandaki na yo elongo na ba télévision ya Angleterre bato ba yebi na ba télévision mais to soit ba accusation na ndenge ba police ba ya na ndenge mona bato soko leki na télévision ba fundi soko ba message ba police ba ya na ndako lolenge na lolenge toujours na ba message na oyo zo na opona ba révolution mais belé ba yebi yango te ke obandaki avant comme na internet ezalaki ke ozalaki ko travailler mingi na média oyo to benga mo télévision ozomona bon Zambe so apesi message apesa kana possibilité pour que na télévision oloba alors ba pharisien bazali ko empêcher ngana loba te parce que message nanga ezako bebisa misana bango message nanga ezako reverser bango so total net na Londres wana omona ke bato tout ce ko ba comprendre que ogi ya soupu oyo ya mangembo azali sataniste azali muto ayebi nzambe te alokaka bandimi na ye ablokaka bango soka bwakelo maladi après abondeli pour malade longo donc azana o babenga ngo tout aba musulman mutu andemo na soko pesi mbongo a bloquer vie na yo vie no ebebi so ko bebi na ye longo église a son c'est le malade lelo batubele ba yebi batubele ba longo église wa bakenda asute donc likolo ya ko dénoncer makambo ya sakayo sa makambo batwana nyo surtout net lelo na oyebisa batu shora kwetu c'est un démoniaque mutabola na mutandemo na te surtout que na Allemagne Martin Dongala c'est un démoniaque aza bato fu ba ya to délivrer bango batwana nyo surtout ba yebi nzambe les yozo dénoncer bango ba ko sindika ba ko funda maintenant lelo oyo bato bazo ba bakalenga to yo maka mbila lobi o akomeka ko toucher nga ba ko pesa ye ban c'est-à-dire ba ko pesa 100 mètres à côté pa na ngate pe ba bando kota na kasho na ndako na ye vendredi na 16h ara ko bimaka lundi c'est-à-dire week-end ko bimaka ko bimali banda te parce que wana eza criminalité ezali ki banditisme ezali voyeutisme boko sala groupe te pour toza le monde d'expression nga bato bafininga te basali bebiso bafininga ese nga na kaneli bango basali ba video bafininga nga na kaneli bango baza libre ya kofinga nga me nga na telemaki na makambo nga na yebi alors soko olingi okota